kunga 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 ya kunga 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 no kunga 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 la kunga 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 ya kunga 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 Bien, notre cher fidèle de Tala Lelo News 10, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo. Voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botala Tala. Tala Lelo. Lelo Tozali Bongo vraiment Mokolo ya vendredi le 5 août 2016 et si Gabi Tozomi Bongo na commune ya limité précisément na RDC na Kinshasa. Na ainsi que le Mbokate de la presse a balancé la kimno ba image ya ndeko oyoyo akutanaki na ngonde ko na biso ba benga kombo ya Guy obo monaki azwaki masasi na Guy, c'est-à-dire azwaki masasi na mobulu esalemaki na mokolo ya mardi 2 août 2016 na limité. Lelo tozali na audience oyo yosika wapi baza osambisa bandeko basimbaki na bandeko na biso pa militaire yango no Botala Tala lobi tokoluka tolandela ngo ndenge babandi yango sikoyo na ba détail nango nyonso pe suka nango ekozande ni bokomo ndeki to interview pe batou. Mais quant à moi je tiens à remercier staff technique nangai Daryl Diwanté ça et pourquoi pas na Neville Poutou El Sibli mon monteur na biso. Un grand merci na mère Mila Bella Dinganga mère boss. Un grand merci lisusu na maman Titi Pedro la source et maman Elisa Pedro, merci beaucoup maman Elisa Pedro, merci vraiment, merci mingi pe na tantine Botala Tala na mame fini na mima wetu mima minage na bikoza partout oyo image journée ça qui vino ba pasi makasi na ba inyo so balanda ki yango mais telo ba mingi te toko taka na kati yango avec Daryl Diwantesa Malela de Londres pe yepe sala ki pasi na image journée mona ki na kati à Londres, pourquoi pas na Freddy Mayemba. Un grand merci na ba YouTube Botala bisoma partout na bike bozo ba image avec Daryl Diwantesa na Julien Botala toujours dans 7e minute na audience sango. Merci. Biso de ça la porte il y a Saint-Joseph. Bato baza ba moto baza na prince. Itumba e bandi kuna nde eko ko mati côté biso zaki parce que bakanga mama na moka mke bo tindika ina moto. Lenga sele intervention ya Gosimbale ba beti nga likofi ndenge na eko kwela babandi ko sangela nga na renforcer na katisi na ngambu le bala ninga suba yo kanga ngai ne tu konzala ki na ngambu côté ya mama o ki mupanzi boni boya ki kiri to yake be deux camps. Est-ce que baninga noto babande ko beto ba mona kite ozala ki bisika moko na bango te ozala ki sikani bitumbe bundami na prince ngai nazaki na porte ya Saint-Joseph pona temi na la porte na otala bato mo pe ba ko dise bembe babande ko beta bambunda nde atelemaki wana na porte na otala na ngai bango na ye mbangu pona osimba ali ba attaquer ngamba momo babini ko beta ngai tango okomaki na poste de garde eloko nini ya liboso caporal asalaki pona yo azwi ngai apesi ngai kiti ya ovanda nde na mivandisaki na kati ya ndako na bango wana nde na bandi kolela biteke no sukola elongi bongo okende na bimi libanda na sumai nazo sukola elongi namoni papa moko ya mobali molai aye pembe na ngai atuninga awa ozala banani na bite na temi atobundaki nde nazoki nasukola elongi nakende ndako mama moko moninga na bise simba wana nde azwi ngai mama azali na kati nde abimi babandi kotuna na bango mibale ali namona pe babandi kowelela neti so pe eloko nini bayokuma ti na kati bazongi na kati nde bayozwa mambo bazwi na ngai bamatisi biso moto nde tokeye échangeur nakutaki mambo ye moko et après ye nde moto azwi nga avandisi nga na kati ya ndako na bango wana parce na bane koka pe vertige nde navandi amoi ke makili ezobima nga na se mama nazoka vertige habite za sengelo mungu wana tia na kota nde akozwa mungu ya malala wana na pilipili nde ngatiaki ngai na kota ngai bato bazaki 2 personnes te olobaki ndenge nini kati nalobaki ngai nazalaki na kati nayoki makele na bato na porte de garde naye lokola poste de garde ezalaka na kati na porte otya kapo ya biso basoda
ntango nafongoli rido naye komona te moto batieli ngai pembeni na ye bato wana bayaki na poste bayaki na ye bazalaki ebele natuni bango problème nini oyo boyeli ngai na bamoto na poste de garde nayebisi ngai biso tozali bana ya ngaba siko mwana oyo asani mwana azali mwana ya kingabwa bamoto oyo toyela ngo na poste de garde etuti mwana na biso mwana ya ngaba yango wana tobandaki kobeta bana ya kingabwa oyo mpe azali mwana ya kingabwa muta moto nde yango toye na ye etate awa toyoki ezali poste de garde ya bino basoda bozwa solution ntango bazoloba na ngai ndenge wana namoni mutuka ya oyo ya bato ya ngaba ezalaki na ebembe eye etelemi mbala moko bango babandi kobenga bato wana bazalaki na poste de garde te boya tokende mbala moko batiki na poste de garde na bamoto wana ale bakei bamati na mutuka bango mutuka edemare moko na bakiti na bango ezalaki makati ya mibale mama caporal mon capitaine tango peleki na se kuna koasiste ye manduki ya leto sika koplace ni nakendaki epai te bango nde bazalaki na poste na ngai de garde nabanisi aza avec l'été mais c'est chez le monde alors t'as pour la pierre papa papa tu les mots ça famille dans en place ozomona liboko nanga azomona mama nazomi so mutuna au même moment ozalaki na chef na poste na mosala ozo kosécurir monsieur yang au même moment on se retrouve encore na katrate entre ye na monsieur oki oyo aza atiki biso na déplaçaki na poste de garde te oyo azoba ne bande na suka nayebi te na poste de garde na nga bandako ya bato ezalaka wana wenze ezalaka wana bokokokende enquête kotuna ese PMF wana adeplasaki amataki likolo ya moto bakopesa bino eyano monaki ezaye bamosu na moto anteni tv asipazali balimisat baye ebele bamo mosu alobi ntango oyo azobeyanga epiko problème nini mosusu alobi aza capitaine nasali na pusani pembeni na engabi ngai mo capitaine problème nini awa na poste de garde koza combien de personnes abi mo capitaine tozali mibale de poste na yo azali wapi ngabi mo capitaine sika de poste na nga azali na ebite na des autres tosamba na moke do moni de moto oyo na mwana oyo na ete sika de poste na ngai azali na sikoyo bongo yo kombo na yo nani ngabi kombo na ngai caporal Lubamba nakisa ngai carte na yo natala kombo pesa ngai pe kombo ya de poste na yo ngalobi zela na kota na kati lokola basoda na baza ya sika bakombo na bango na mususu toyebaka te nabimisa rond de garde napesa yo mpo otala kombo ya de poste na nga mbala moko kapitaine apesi oyo nata bamosusu bazalaki pembeni na nga ale bakangi mbala moko mwana bandaki kosokola elongi ntango bakangi ye mbala moko na otala kokota nga sikoyo na okota na kati nazwa rôle de garde nasuka mosusu akoti ngai alandi nga ntina kati mbala moko akangi munduki tobandi owela ye munduki na kati natuni ye oyo eza poste de garde namoni bino bobimeli ngai okoma owela nga munduki problème ezali nini etate ezali poste de garde mbala moko moto na alobi oyebi makambo eleki te ngai alobi nayebi te bokuti ngai na poste de garde na nga oyo ya ngai lokola oyebi te tozobotolo munduki pamba te mpo de poste na yo abomi. Ok. Le délai de la procédure pour que l'État congolais soit atteint afin de venir en garantie. Quand on est dans une émission tala lelo, tous a bon en audience lelo mokolo ya vendredi vraiment mokolo ya vendredi na limité ya ndeko na biso Augustin oyo auteur kotika biso pour mona ba image tous ali pe na avocat ya ba prévenir c'est-à-dire ya bato ba funda ki mbote maître oui mbote ndeko maître ezali émission tala lelo news 10 et la namara partout dans le monde on a habité vraiment impressionné zanini par rapport à audience à lelo. Bon en tant qu'avocat moi, je vais commenter sur façon d'instruire parce qu'il nous est interdit de faire commentaire en ligne. Mais tout ce pays n'a pas instruction de tribunal, parquet,
biso pe avocat to sali musala na biso mais na ndenge makambo za kokende to pesa temps na temps totala ndenge tosala descente ndenge nini ba espère wana bakoya po batala si ou non arme wana basalaki yango totala oui ou non ceux qui descente wana ya hôpital ya kanko kolo wana mutara koloba nini donc ezaba makambo na nyonso tu auto koloba mukolo centre hôpital kanko kokuna ba binde ko musupa zaki na moto amemaki ogi autotika biso yepe bakati lokolo. Bon, na stade oyo, moi na répondre na ngote parce que descente et ça minamti. Et que on les a constat au tribunal à Kosala par rapport na makambo ya comment sur le terrain. Mais ngaya avocat c'est seulement parlant na lo bakeno siko bakatelum le colo nous avons prévoir naté moi na commentaire le konati. Merci beaucoup vraiment avocat. Na yebiki boza partout bota la biso mer mila bela dinganga to saka musa des toujours. Merci beaucoup vraiment. Balandi émission tala lelo nabi ki sangwana vraiment ça ibino pas si tant bon mona ki ndeko vraiment Ogi Augustin ton a publié nabi ki bobenga ki partout dans le monde États-Unis na Bangkok kuna epa ya yemoko vraiment gesha mongani bolela ki vraiment ndeko mobali bozo mona mandenge bomona ya ba image wa tout ne ville pour toi balancer la ki bino mais botala tala tango na komona image wana na komona ndenge bobenga ki ça ma pas si boyango botala tala ba ki rotika te to assista vraiment de bible tele ba bato bazolela to zapena papa ya ndeko na biso c'est-à-dire que mbote papa mbote papa ezali émission talelo ko balkota la émission talelo en tout cas mes condoléances non liboso merci papa papa na émission talelo to ko mona na audience obiso to ko assister lelo na ko ibsa batuna no yozali nani na kati ya problème o ezali mwana Kofi azali mwana ya ndeko nangai ndeko mema azali invité alors bisonde to kolisier ayé kokufa na constant na circonstance ya boy na circonstance o asana ya boy mwana kombo nani non nani poste non nani puis azana agini ndeko totika biso mwana na biso azali déjà na 26 ans kombo na ye mpiana woki mpiana musoko alors nde bayeko abattre na limite na esika bino nyonso bomonaki sikoyo ndenge yozomonela procédure ango ezokende ndenge nini selo yo non procédure oyo tozana yango ezana voie normale je pense que ekokoma kaka malamu problème l'état congolais azo salama ce que jugement est salama bisope tozo salama ce que jugement est salama alors puisque azali moto azali nyamate est-ce que ndeko Ogi est-ce que abotaki abalaki ou bien azali célibataire non déjà abalaki mwana tikali na mwasi atikali na mwana ya 2 mois 2 semaines oh Jésus Christ 2 mois 2 semaines 2 mois 2 semaines habité vraiment ko senga na justice nini na ndenge ekende vraiment tozali na état de droit tolingi toti état de droit alors justice et salama na miso ya bato nyonso bayebake na RDC changement et kokomonan. Merci beaucoup Banebo ta biso toza pena famille kaka ndenge za toujours mbote maman mbote papa votre impression par rapport à la réalité auto comme la biso na audience peut toza ngolo longo la vendredi à on a limité na moni ngana za yaya ya Ogi ngai na za yaya na ye audience ndenge leki na ndenge makambo nyonso leki na moni que justice ezokende bien. Moi je sais qu'il est bien et là on ignore vraiment par rapport à la réalité. Est-ce que depuis maintenant moi les solo parce que balobi acte ne se pose en sous sa provenance nango. Est-ce que na réalité il est que là qui Ogi atana ndoto bolota kite que moi réalité moko boya moi bitumba ya moi ni boka briske boy subitement de quoi tika biso. Ezali kambo yeli biso kaka bongo biso kutu ba yaya na ye ba bengi biso ko benga bakendeki na morgue ko bimise bembe ya camarade na bango abongisela bango moto akufa mécanicien na bango tango bakei moi trouble salami entre bana ya ngaba na bana kingabwa ba soda ba yeba bengana batu na ndenge soda wana oyebika na kati ya batu na ndenge tozaleli balandi babeti masasi donc babeti masasi penza batali boy bazobeti mais selon koko komona pe ba dire ya batu musu pendenge ozala na audience désolé kake onire ndeko pe outi comme na niveau que ndenge bazo samba na ndeko Simon abimaki témoin que soda wana selon Simon que alandi vraiment ti abeti masasi mais ko beta masasi comment ko komati na niveau que soda zaka na kanda ya ndeko Ogi soda zana kanda po ba giflaki c'est que Ogi pas giflaki
te Woki a giflaki ete Woki a telemaki ndenge tozabo yebake mutu moko a sali likambo tango batu nyonso bazokima mutu tango azoya atali alobi oyo pe aza mutambwisi moto donc nde alandi Woki ake kotombe victime. Merci beaucoup vraiment tous appena papa na biso les papa impressionné zani par rapport ngai nde papa ya botio ya zana morgue ndenga nazali awa papa komonani Luambwa Ilunga Jano babeti mwana nanga masasi ngana yebaki teke mwana kokufa na zui kaka brusquement que l'enfant est assassiné. Donc elle naye sur les chandeliers Nathalie nakuti et bembenase alobi ke non babeti mwana masasi na lobi ke non si lokola babeti mwana masasi mutu abeti mwana masasi il fallait habillement justice asala musala na ye. Donc nde to moni tozo ya na séance plénière awa que non justice asala musala na ye. To moni séance ezo tambola nango bien, justice pe ezo sala musala nango bien. Mais une chose est certaine que non mwana nangai azaki na azana mwasi azali na ndako azolela atikeli ngai mwana ya mobali oyo baboti na mwasi azana 2 mois plus une semaine. Mwana wana pe apesi ngai kombo mwana na ya liboso wana apesi ngai papa na ye kombo atiki mwana mobali be mwasi mwana mobali mwana soki mwasi fo apesa mama ya boti ye pa na biso lokola boti mwana mwasi apesi ngai papa na ye kombo papa moyeto lo biso mingi ezate mais mot de la fin des années par rapport pelo oni osenga na justice mboka na biso comment eloko nazo senga comme nous sommes dans un état de droit il faut que la justice soit rendue et pour chercher quel moyen et à quoi atteindre l'auteur de crime et puis réparer les préjudices causés. Merci beaucoup balandi émission ta lelo na ebiki na États-Unis kila le Kenya zakuna na Australie Sydney Langa na Anvers Jaffa Nzengo et pourquoi pas na ya Molonga nene Citador. Un grand merci na baitu bota la biso partout de le monde to continuer musala ka ndenge zalaka toujours na image bomona ki ya ndeko na biso orta utika biso ogi to balancer la bino merci vraiment. Tala